Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Pointi coin motote o tolobe la vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Mais hydrogène nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Papi gene tolobe la vie. Mystère Siatoli. Nazala moninga na yo te. Nazala moninga no te. Papi gene tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un 2 jours. Nazala moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Gene, tolobe la vie. Papi Gene, tolobe la vie. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Salut et bienvenue sur Tolobe la vie officielle. Bandeko bolanda biso partout, merci Nabino. Non ça merci na obenga lobi. Obenga ngobita no bande mission na tanga kombo na yo. Mais osola kite songa na sa neni yebsanga. Et on peut se bengi solo la po ba solo la. Mi gagné mani olinga bongwa. Yo linga ba solo ba bo solo. Voilà donc merci na grande équipe à Tolobe la vie l'honorable 4 fois prêtre Washington. Dans la Véno Achamovoto, Eric Chimanouka, PDG authentique. Merci na Pinocia Agostino Massosa papa social. Awa toza et pas wapi to mesana kosala émission Oyo Story No Change. Na kuluto na biso Achamovoto parce que eza idéologie Oyo sengai kaka Achamovoto ne fallait asala masolo Oyo. Toza awa na Andy Iris boutique. Awa soko yé vraiment Nengo Kotaki, en tout cas, au Bimaning, on a demandé un changement de fréquence à Rosakanati. Alors, merci Nabino Nyosu. Papi le carte illimité, merci Nayo. Lelo, Toyambi Susu, Achamovoto. Nabaki conception Oyo, Ezali, comme on a un entité Kiango, Story No Change. Eza pour nous valoriser Bato Basala, Bato Bazala. Bato Nyosu Kala. Na Bato Pe Lelo. Comment on ne pas citer? Donc, tout ça on a pour te valoriser bino. Conception, ça dit tina ya conception ou yango tina nango yango wana. Tout ça yango na Achamovoto. Nazo rappelé bino, soko lingi ozwa penza libanga no ya kokauka. Oyeka pa Andi Iris komigaka ovandi en tout cas kitoko. Achamovoto bonjour. Bonjour, Papi Gene. Kolo émission Tolobe la vie hier. Na sepeli mingi Papi Gene po bana poto kalabazi belé mais mayele na yo etindi yo ke na préféré na sala émission yo na vie na nga Achamovoto pas grande oyo penza azape mona poto kala ya 4h du matin puis aza na mémoire d'éléphant ayebi banani na banani ya vandaka na bango. Ayebi banani na banani ya kolaki na bango. Na pesho merci mingi. Na pesi mingi nyema merci mingi. Eriksen Mbote azape na biso. Donc c'est bien. Mais j'ai quand même un mot à dire.
mpona kosukisa mwa banungunungu ebele omoni eloko oyo ora babotamaka nango kokanisa te ke soki achassa l'émission yo ye kocontredire do bato bakotala yo bakotala na bango yo te omoni ke bozosala émission eza ya yo te mais oweleli osala osuki na 200 personnes okasi bakozwa yo lisusu baobengo lisusu te papa wemba alobi ngenge babotamaka nango basombaka ngenge te soki osombi ngenge kala te akanga dati elingi eloba lokola 555 elingi eloba liboma okota liboma obela liboma tanga na sa émission il n'est pas dit que je suis le premier oyo aya poto te baya nuno ngando bazalaka nakuta bango na l'enfant mystère nakuta bango bavie mushapata nakuta bango mais tango papi gen alobi yaya yo bato balingaka yo et puis oza na ora ya kosala émission c'est papi gen mutabenga eza conception ya papi gen tolobela vie yenda invité nga bandeko botike eloko wana namoni bibozosala yango ebele soki nga nasali conception na nga yo ye mpo kaka elongi no bamona yango na télévision oye koluka ocontredire yango mais eza conception na yo te botika esprit ya baplagia wana babengao plagia na français mpo bino boza mayele mingi te eza mabe mpo oyo akosala émission il faut zala na diatance lokola nga mpo bato batala yo bien habillé toujours lokola nga omoni linete oyo nazaki na moke nango je na ale nkuru abi te kende kosomba somba wana pendo nga nazaki kolata linete 1500 omoni yango ka linete naza nango mibale okomprendre mpo bakanisa blague te na kati ya ndoto nauti kosomba oyo lelo osombi yango lelo oyo naza nango kala kokulu yabisinga na ndoto somba penzo nga nazalaki kolata wana omoni nga nasombaka yango o bokulu azalaki nango nga naokesa nde nazalaki o bokulu azalaki nango me te yayebisika yango te ya monene nango eza kende kopase commande bakopesa yo yango na ndoto eza lokuta te sikoyo omoni ezaka meme linete mais oyo nga nasombaki liboso yango ebete 1000 oyo 1500 donc osombaki ezali 1000 oyo ezalaki 1000 oyo ekomi 1500 mais eza meme linete mais lenkuru alobi na ngai na kati ya ndoto peti yo natika makambo nyonso na maboko na yo zalaka nde nga nazalaki kotikela bango tante zala nde nga nazalaki yango moni linete 1500 donc nasombi yango ezalaki pa lenkuru sikoyo oyo ya bokulu te yanga yaye eza kuna epai biloko na etikala epai amazon yango eza miso te eza fiere te ya miso mpenza osombi monture batielo mpe bavere ya miso ye mpe ezalaki pare oba ete fiance biso sa émission alongola asimbi yango boye donc ezalaki ayebaki eza eloko ya chere un temps aza kostafe nango nga lelo oyo nabeti yango donc nakomi mpenza sikoyo ke peti alenkuru donc sozo ya foyela biso mpe boye noyela bino mpenza ndenge yalingaki nazalaka te so mpe moto azoya oleka émission fa leka mpe boye aifaza propre soki oza oleka na baémission miki nyema banda lelo bavie na ngai bisingaki koyelaka nga boyaka salite te na baémission ozo comprendre ngai secret na ngai ezali propriété bamama bazolela yaya wana te ye mpenza te aza bien okutana mama na nzela ya bio nakutana mama moko na aéroport azokende Luanda lobi ngakende otinda mwa bakisi ba mama na yambi ngai na tourne boye mama bana bana na 4 papa na lela yo ndeko saba émission propriété nde wana moni ope kaka propre mais nake Luanda na obeta 45 jours pianga numéro soki nazongi tokoyamba epa na biso pourquoi parce que nga na pose image moko boye na makambo etali baémission moto alataka propre neti nga aza te bamosusu baya koleka neti bato maboma
soka okinga na zo bwaka mutu ya kuma bwaka mutu okasa mutu mutapesa nga babilamba nzoka eza bongo te nga d'abord nazaki saper nalongwe saper lelo nakoma le noble ya chambre photo paille grande nga na bino to ndenge moko te ya solo nga ya poto liboso na bino na ya na ite ya nga na lekate banzela mikuse te pa yo coup direct na kiti awa na vandi awa na boti bana awa mais na tamboli nde Europe trop alors boti ga ko se comparer au vanda na ngawa okene Italie kuna olingi to o toucher comme nanga wana mususu abimaki na kuna pire petit na ngana otanga komolete no kina fulaye abandi ko so ba émission kuna na kombo nanga na Italie na boya ko répondre yango batono so basa charger na webani balingaka bayebana même si que beaucoup la loba tala beaucoup vie toujours ni sa mouvement bité sale eloko na yo eloko ya monga na sala ozomona siko ba comprendre pendant que depuis l'encours akende vie wana nde mutu bango balingaki baboya mais baye comprendre que kini bazolela ye ngola bazolela ye na biba États-Unis yo moyi partout tout ça na émission monde mukili talango achama photo conception oyo je crois que conception eza nango eza polémique te tolobaki soko oyo ki kombo na yo te sala effort émission ekoya oyo ka kombo na yo eza nango polémique te eza te ke o te eza kaka tout ça qu'on valoriser bateau vous comprenez c'est-à-dire loin de nous vraiment esprit à polémique c'est juste kaka moi qu'on valoriser bateau bazala ba via kala na ya lelo don nande tozo kende boye comme on depuis to mettre obet tango na ba ville nyonso to manela Paris je crois que lelo toza to aussi ça Paris Paris tombé lelo Paris il y a oya ba vieux wana esili o ba grand prêtre nyonso ya suka vraiment na zo bisayo Papigen émission yoko ya mibale to saki ezaki mutu na mutu eponaki bato mais namoni ba grand prêtre o bazaki paze kokutana na nganda mami wata bango bazoyeba o bakutana na Eldorado o bakutana na Rex o bakutana na Montreuil pa ya Abu ozo comprendre o bazaki kokutana par-ci par-là bango moko ba intervenir ba beninga ba bimo voto yaka apesinga ba kombo oyo nazaki na difficulté à kozwango je remercie yananga Emi Maleba on dit de Nice. Merci pour la participation na yo na bosanité ya nanga mususu nani Jacques Moussambote pour la participation na yo mon ami l'inséparable Jos Mundele pour la co-participation na la rédaction ça dit ba prêtre belé au moins natangana na bosanité nani muta participer pendant mingi comme Koya, indépendant a participé à trop, Azaki peut grand saper, aux autres petits le saper. Comme Koya, indépendant a participé à trop, n'a pas su nous bamboter, au lieu de place aux aliments, comme on est qui m'engage, n'a qu'à récupérer. Donc, émission yo, vous avez le cas pour bien gâter, parce que bato basali émission yo, parce que bana poto ya kala, on a coûté na kuta bango. Ba beningai petit vanda wana toujours peso ba kombo bazu ba kombo ba pesinga e bandeko bango pe ba pe mikolo ba bosani pe ba kombo mususu vous comprenez ba bosani ba kombo mususu yango na liste tango to kokita ba lion banini to bandoko tsa moi ba kombo ka ndenge to beta lelo bato moto kwa benga bango nani banvena bazati bolimbisanga dans liste lelo ya bato kaka bango bato mikolo bon na ndenge polémique te balobi silisa na biso to biso to na histoire ya Paris banvena bakuta biso donc nazo sisa na ba yaya bakolo poto oyo babanda poto penza bango yeyo bazole alors Papigen, si vous avez une autorisation, na banda déjà. Ouais, mais non, pas autorisation, mais vous banda, l'élo et les bisoni.
Mais les on peut faire bon les pour avant parce que monsieur yo ah pona ndenge na lati ndo leti bon les ba mama lelo na lelo kotika lelo o eza dolce gabana e uti kobima ya lokuta te total ya lokuta te za penda gabana moni ado discours eza discours ozomona obosana ke na bosana ki te mona komola taka gabana utabele ke bon eza discours e koti ebimi kaka ndenge verset koti awa tabendi yango donc voilà toujours toza kati ya temps kolata eza toujours linete ya sika e koti pe ya sika donc bosepela quoi merci pas grande na bino ye pas grande mwana bato ya bangola donc naza na bino na Paris voilà Carcavato yo Thierry Henry mutakabela ngango Thierry Henry oyo apela joueur to voyaganga na ye na TGV moko donc na ibisa na linga kayo atalinga bwate bwiti afungoli valise na kaisho sangini eza pena na kombo na ye Thierry Henry ye mutakabela ngango po ango bilo na beza ba kombo na bango abi mon vieux je n'ai rien à donner allez tu prends ça Thierry Henry mutakabela nga Carcavato yo lelo bana mai omoni ba mama na Carcavato ka ba Thierry Henry ba star donc star akuta na ba star star akuta na ba star akabela nga Carcavato yo zana kombo na ye soko yibi yango to récupérer po zana komba Thierry Henry voilà alors Tozo Banda, liste yango Tozo Banda, donc là nous avons battu nyonso partout, na ba ville nyonso. Paris to komi aussi dit ça. Hein na awa oh bah il y a aussi ça. Prochaine émission je crois que aussi ça vient derrière on a je crois parce qu'on a 2 émissions à Paris. Après to côté à Lyon. Donc ben ça biso partout zali to roya parce que conception photo kenango musika parce que le rôle là batu bazawana bandiris bazawana tout cas to kenango musika. Achement photo. Ouais, sikoyo, sans plus tarder, bagaya kande to solo laki, nazo tanga bino. Bon, ba petit bagaya sima, bayebi bino te, mais enfin, baye bataille histoire na bino que bino de boleka liboso. Bino de bato banaka balabala wana, bango ay kokutaka bato wasi baleka leka. Donc to bani na Jojo Mandiki. Elongwe na Jojo Mandiki toke na Bipok. Na ya papa Jackie Kiangala Jojo Mandiki na Kamane Jos Matadi Adios Mbongo Pasi mutu ya King Kester ya maf mafina wana boyebi ya maf mafina bambote bele Didi Mombafu na Saint-Denis bambote Mokta e Makabe na kati ya Saint-Denis bambote bele Mimi Thames et JP Kakitenge, Koloba Boulangerie, Semendoa, Ambote Bele, Jojo Armand, na Vienangai Omelambwaki, à Saint-Denis Kuna. Les Blancs, na Kirino Mwana Mapembe, les Blancs wana boyebi, pire muto Kester, boyebi histoire ya Papa Wembana Kester bakende ko s'affronter na Lubumbashi pour na boyebi que histoire à Kropo. Les Blancs bambote belé. Francis Koyongo, mon ami personnel. Chaba Beyanga, grand prêtre ya yamba bato belé, so to tangi yo sa polémique. Chaba Beyanga mobali ya bébé Tando bambote belé. Ah, Sami Mwela bambote belé. Sami Matobo, Mao bambote belé. Albert Lumbila. Papa na Fofo, Bambote Belé. Polydore le Kémé de Paris. Rigo Loubois. Omelambwaki. Denis Kanga, Denis de Bajar, Laurent Fignon et Eva la Malako. Bana poto tongo tongo. Bawana, baba proche nanga. Vasco de Gama. Nobali ya Okito. Bambote Belé. Deki de Kisha, l'homme qu'il fallait. Bambote Belé. Vieux Gilet Lukondo, wana yebani, lokwa lipa. Gilles Massoa et Zenon. Bambote Belé. Caps Kapangala, mon ami d'enfance.
Caps le champion, Caps Kapangala le champion. Et pas Yosali Bambo Tibili. Gilles Bavon Mwambou et Jean Bila. Jean Bila, pire master Bambo Tibili. Zizi Lendo et Zizi Mopatibi. Ah, Zizi Mopatibi. Banga poto donc Alfredo Mopatibi. Oncle Mangenzan Kazi et More. Banga Gilles. Voilà. Gome, tout ça l'exception, pour Yakoufa, tout le village été, Gome, Azakoufa dans Stalingrad, Moutabanda Kokota, comme des garçons, ou Azakolatana comme des garçons, Yewana. Makiadi, na Boulantsemi, Bambo Tebele, Totimi Monguya, et Papo na Madison. Papo na Madison, a pire petit à Nyarkos. On va au Tamboulana. Papo et Madison. Madison de m'a découvert Yoji Amamoto. Voilà, tout le va vérité, une histoire est ok. Bon. Koko Waya et Taru Bouange, Bapir Masaya, Yanyarkos. Mambo de Panama, on a l'étudiant le plus célèbre. Mambo de Panama, à Tobola Université, na Bordeaux, pour Mambo, Mambo Tebele. Mambo Let's Go. Mambo Tebele. Louye Let's Go. Mambo Tebele. Gaspard Ntela. Et José Toro Anakin. Mambo Tebele. Martin Kiama. Et Toto Toto. Mambo Tebele. Yapi, le plus beau de tous. Yapi et Mukua Odimba. Mukua. Le grand Katangé, mon ami, Katangé, Bogar Mokoboye, Bambo Tibeli, Riva de Paris, héritier Njozi, Pona Lelo, Tosuki, Wana. Baba Yoki va comboter, liste Moketikali pour tout ça, au moins 100 personnes. Totikali au moins 400 personnes. Donc, voilà, liste de l'équipe, Lelo Yango Wana. Et bongo Adom Bengani n'a-t-il opé au Paps? Ah ouais, Adom Bengani est-il opé au Paps? Bana Yangola, au Bayali Bosso, parce que c'est un producteur. Adom Bengani, dit Ado, Bambo Tango, il opé au Paps, il y a un Komakolo, restaurant Vazombo. Bande, tous ceux qui n'ont pas mis Baliwana, ah, Tobo Sani, Moutumoko, Ozali Penzambe Te. De Pasco Ndinga, Uluto Baleki, Nalika la moto, Bambo Tebele. Pour aller l'autre, ceux qui ont. Merci. Voilà donc, ça dit liste où ceux qui vont. Donc liste au mouton de Bano, te Oezali Bana Poto Bango Moko Batuba. Salomon a remercié Bango. Bango Moko Bavandi Singaï. Talaboy, Bakon Susana et Batipo Bango ya Poto Avonga. Voilà. Mais c'est quoi yo? Batu oyo baki komona bango te na toutes les émissions oyo. Siko basa ndengeni parce que misu bazo zela ba oyo kati. Bazo zela na mona ki bele pe abenga ba kombo pe ba be yanga na ba métro mona kuma ezate. Mes frères. Molobe na bina chamo voto yeyo. To so na te, to finga na te. Kolo concept yeyo, Papi Gen. Zoa numéro na ye na cette émission, benga ye pesa komona. Toujours 1 centime na musote et l'autre toujours ça la reconnaissance voilà ndenge to yaka poto ba émission yo bana biso pe batala yango ba kotala pe yango ah papa alobela ka kingandi bo oluka pe liwe ko biko surprendre biso to banda ko yeba na siko ya partir ya ba émission o nana kufi kingandi ah boye yaka poto boye donc bino nyoso na bosani mutu moko Rive Nkono ye pa mona Paris hein ah ye pa ko yaka akoya kawa ye na pasha miliki bakoya kawa na Paris bino mbale Bambote Bele mazana na injustice te on a la polémique dans mon tout polémique te l'histoire bato apesinga bana poto oki na tangi bakomona bango nde bato apesinga boyela ngai elulu te ça dit poto pe ezaki na bakolo nango
bino boya bokuta bandako apoate bokuti ndako apoe Cécile bapesi biso bandako boleka na bino na lumière te boyebi mpe lumière te boleka na bino au métro me boyeba te ke lumière wana ezalaka esika ya bokutani boleka na bino mpe na Corentin Kariou te na ligne 7 wana ezalaki ghetto ya Corentin Kariou ghetto mosusu ezalaki na Pyrénées bokuta yango te lumière na ligne 5 non lumière ligne 5 Corentin Kariou na ligne 7 na epanga azalaki na foyer glaciaire bafoyer mosusu mpe ezalaki na oyo na bosana bakombo donc tozalaki bajeune ebele nasi na ntango ebele oyo tozalaki kokutana na bosani ape na bana mai mosusu bolimbisa bozalaki me bozalaki trop famille bozali mpenza kobima te bangana neti wana azotanga bakombo wana botikala kokende na bino te bolinga na bino mpe makambo ya bilamba te bawana nga na totanga mingi bazali bato bazali libanda tozoyebana ocomprendre bino babiso azalaki aye poto 2 ans abengisi mare ye na mare bakota pale babotaka balifantu ye akende ka bulo mare akende bulo donc bomonaka ye kaka auti bulo mais apesa bino kudu mbote te totanga komona ndeni mpo ozalaki na yo mpe moto ya milie te c'est-à-dire bao totangi wana bato ya milie donc liste eza mingi mpona bato ya milie soki ozalaki wana série wana atozali no moto ya ndako tindela biso ndako mona yo soki omoni ke tobosani parce que ozalaki motu na banganda tozali kokende banganda Montreuil ta mosusu yo ozalaka te mwana yeba oza te naomona ota mosuku ya mwa feti mo boye namoni tonton aye feti nayebi ye te ozomona bamosusu mpe tozalaka mpona okai bato ya foyer glaciaire bareproche ngai oyo tozalaka na yo ndeni obose potala no papa Zakari tozalaka nga na yo me tala bambula tokabwana Zakari plus de 40 ans tomonanaka te Zakari mobali ya beya bambote ebele voilà merci beaucoup voilà ezalaki story no change histoire bachangeaka yango te kobukana na yo te awa toa na Paris je crois que toza kokende malembe binga ntumbu solola mpo osololaka mpe oyebi kosolola binga ntumbu prochaine émission tokobanda kota sikoyo po VH obaki bagénération mo nini wana otanga no bango tobona yo bona oni nakosuka na 92 tonande parce que la c'est oboyi génération polémique na okota na ngapu wana migenyema akozwa relève migenyema ya kokale polémique ye mutu déjà na fragile ete mutu déjà na ojur biso bongo na kopesa liste na bango ya kosala ba émission na ye après 92 ko mi change on est charge on ko bapetwana kokomeka kutu te bakoso mekiko akolia memense voilà donc masa na bango mige bango génération wana mige akosokipe na bango ube mola akosokipe na bango ngana kokate mutu na se kodi na pe na bana âge na bango bana ya pe bakolinga te ke bobote père na bango et comme un problème vous comprenez la suite na non mais elle a repris ça polémique te bapeti wana bakomprendre te bango bameokalaka ya polémique nga osukaka na bavena bana 92 bavena na ocontinue na bango tosora bien bana baraisonna bien masa na ngai adishi mongombe poto na poto testa rosa bambote bele merci. Ok, voilà, donc prochainement tu continues liste à Paris ti 92 tu katiwana après tout à l'heure ville nini oyo il faut toquer la province voilà, donc après 92 pardon voilà merci Labino merci na assistance ya Migenyema merci na Andy Iris et pas wapi tokutanaka chaque fois non comment on Saint-Eric merci aussi na ndeko Saint-Eric Eric Saint l'assistance na aussi. Et restez connectés sur Tolo Bella Vie. Je répète encore, aux émissions polémiques. L'émission est juste pour valoriser
bakombo ya bato oyo bazala po ezala mpe bien parce que émission etikala et comme on connaît archive bon naka yoyoka soki ye mutu mosusu mpa oyo akosi yango na ye po tokala soki so kongo nezalaka nango na bémission te en tout cas ya nde po tokala te bato asala émission bato ya poto ya kala voilà bato pena ya poto neti émission oyo liste eza te ko mutu ya acha te babenga mpenza bavandisi nga bazaki à peu près 13 personnes bon il apesi 5 oyo apesi 5 oyo apesi 10 bazozongela nga nazokoma nga azali wana kaka kokoma bango bazotala tozakanaki ngani bapesi c'est-à-dire bon vouloir nga te eza bana ya poto ya kala nataki quelque kombo ya bato oyo na remercier bango mpo bazozalaki na kati ya rédaction na ngai voilà ozo comprendre c'est-à-dire eza yango te oyo ezali mabanga te oyo mpe ezali émission nga na sa une fois par an te ke proclamation oyo eza proclamation te oyo bazovaloriser bana ya poto ya kala na ya lelo mpona bana biso bayeba tonto boye ezalaka omoi totie bao bakufa te mpona bana baoyeba te mais totie bao baza nano vivant oyo bayoki bakomona bango te nga bato te bobenga nga te butu bofinga nga mpona kanga na nga telefone bobenga kolo concept motaye na concept yeyo soki nga nakosala yango te mpo nayebi makanisi na bino me ye alobi nakosala yango bazongela nga donc Papi Gen tolobela vie pour vivre acha moto akomani fragile nga komana fragile nakangi telefone nakoti na sa vunga nayoka te tozofika nga na fenêtre naoyoka te mpona na kati ya vunga. Voilà, merci, je crois que c'est le plaisir na bana poto ya kala on a besoin de valoriser Karabino partout aux mboka nyos pour tout bazana ba fin fond na Europe na Autriche batu bazana lik makanaki ben sabso kunati batu bazana partout na Allemagne on a Washington on a besoin de ben sabiso yoza no mona Paris mais au bandi pe mboka wana donc ben sabiso tokoya tout ce la liste pour net en Allemagne VHI batu msouté bino bat allemand de bikuna boye de biso opesi biso ba kombo to bando tanga ba kombo pour moyena eloko te opesa pe rien ezaka ke no to valoriser bino ezana mambala story no change pour bato bazala. Alors merci na bino nyos bande ko bolandi biso, la suite au prochain numéro. Merci. Depuis plusieurs mois, la vidéo a pris une place importante dans notre vie personnelle et professionnelle. C'est pourquoi nous vous proposons une solution professionnelle pour filmer, enregistrer et retransmettre en direct vos événements. DSP Studio anime, sonorise, filme, éclaire tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, clip vidéo, conférences. Choisissez l'assurance d'une ambiance garantie grâce à plus de 18 ans d'expérience. DSP Studio réalise vos vidéos d'entreprise, photos professionnelles, assure la promotion de vos produits. Pour que votre événement soit une réussite, contactez dès maintenant DSP Studio au 06 29 87 98 40 ou au 07 83 21 21 67. DSP Studio, duo ingénieur Steve Malungwene et Papi Gen tolobela vie. On va vite, tu veux la lumière? On y va.